Guerre de religion moko ya manaka na biso na bino moyi topona tolangwa butulu kola moyi tokolebaka te kolebaka na biso na bino te zali manaka moyi muvandi bongo na mobekoli konzi ya ekolo na biso kobana bongo nilitono yango ya yambo pe monele na yango ya yambo eli koloba alinéa premier pe article premier na yango et kota biso ete ekolo ibongo liziba ya babonzambe to pe ibongo laïque na kati na yango kobikile bongo baike moto na moto ibongo la bonzambe moye amopona okati ya bundimisa milia ye baike baibongo ba Kristo pe la moko ba musulman ete ni susu baibongo ba Buddha pe ba nzike susu ba kozalisa maka lokola baiki mbangu pe ba susu bazali bongo ba ainien pe bongo na bongo mobeko bina biso ete moto iso akwami na makoki ya kosambela moya alingi pasi moko te akamata mina mpifo ya botuki ya moninga kasi moko mosusu azali bongo na makoki ya botalisi nguya pe makoki kani eye vandi bongo na bonzambe ye akumbi onte ya mokili ya Congo démocratique litomba obe moko ya bobongo libongo bomotoli ya bato ya komanyolo biya no kopese biya no epai kani mituna eko butsonte ya bongo ya bana bato eliko bete kokumba ba solution epai wapi ba mituna ezali bongo koleka onte ya bongo na biso pela moko bino lokole motia maka osite ndeke na bino to numéro ali affiché au bar ya écran na bino balabolo we moko ya bokutani ya bozalisi ya bozali bongo pe komati bongo mbela to pe rendez-vous longo na biso na bino na ba poli bongo na ebosono ya emoni selo to pe bongo aveugle to ko bongo libungu tulu tuku mwambe na moko tuku libwa na mitano tuku uli mitano pe la moko bakisa mokama mine na zomi na mitano eli koloba 081 95 50 415 moko mayo tozali bongo elongo na moko ya bakristu pe la moko ba ainien bayali banani bakosembolisa biso na yango na bino pamba te mikolo bileki tozalaka bongo na motambwisi na yango nte ya mokili yali bongo moko ya eteni ya ekolo Congo Brazzaville azalaka na biso obila manaka yango moye kasi makomelo bamotindeli biso moko esusu tokobanda bongo loboko ya bomama to bonengwa Pasteur Eli Nkamba. Shalom. Shalom Papa Soni. Liloba moko na bana nzambe nyonso bakolanda yo mbala ya mboto ya mbona kati ya émission Guerre de religion. OK, to zopesa matonde pa na nzambe mokela likolo pe na se oyo apesi nzela ete tozala na bomoi pe tokutana na libota na nzambe pe na libota ya etandwe ke oyo bandeko nyonso bazolanda biso na ngonga oyo topesi biso nyonso botondi lokumo ezonga bobele pa na tata nzambe. Merci. Pasteur Eli azali bongo moko ya bakambi na kati ya mission évangélique pour Christ meke et kama bongo na mtoma c'est face Matudi kuna na kati ya masina a Petro Congo na loboko ya botata to ibongo longo na maître Glody Ngiambu tukubea bongo Los Delos na loba epai ya ba ainien pe bana na Zambie so konda yo na mokili mobimba. OK, to pe simbote na ba ainien nyonso au nom de la lumière divine et au nom des ainiens. Donc to pe simino matondi mingi to sepeli ko mona na bino suna nzela ya émission oyo. Merci. Esengo mingi baninga bakulutu na ngai epai konda biso epai ni epai si katokoti okati ya moboko ya likambo moto bengeli bango nte tando na bino ya haut-parleur to kolobela bongo likambo tali bongo Afrika mokolo mayelo boko bikela yango elongo na ngai na yo Congo démocratique yo na ngai okobikela ba réalité na yango onte ya makambo yango ison tokotala soko mokili ezali maladi mokolo malelo kisikani esengeli topesa na yango pona kokangola ekolo tokotala bongo mbokono ekotungisa Afrika ezali na kati ya religion to pays na kati ya mambeta libongo politiki soki na religion kani esengeli totia likolo ya mesa pona kopesa biyano kati ya mokili ya Congo pe Afrika mobimba soki ibongo na kati ya politiki kani esengeli totia likolo ya mesa pamba te mwana Afrika e koto koleka akoningana mopepe ekobeta na biteni ison ya loboko ya bobapa pe boningwa. Pasteur Eli to ye pa ina yo zali bongo moko ya ba Kristu pe zali bongo bokambi ya kati ya lisanga enene okati ya Congo démocratique ya biso mayeto ko lokola moboko to pe sigia mokolo malelo oyambaki yango lolenge kani pe biyano epa ina yo ekozala ndenge nini yokomona Afrika mokolo malelo. OK, matondo mingi ndeko Soni bongo soki tokoloba kelelo Afrika to pe mboka Congo eza maladie te seke tokomi wanga na biso moko
pour être maladie na Afrique topé na mboka na biso Congo ezomona na misu il suffit seulement obima libanda otala ndenge bato bazo vivre otala makambo ndenge zo salama ofungoli etando ike ozolanda basango to bengi ba information okomona ete ya solo bipai na bipai bato bazolela bipai na bipai bato bazokowa bipai na bipai ba catastrophe ya lolenge na lolenge oyezo la kisa solo ke maladie ezali bongo kotanga maladie ekokika kate oyo esangisi biso to pe ntina ya likambo to yeli ezali mingi koleka koyeba eyano nini to pe solution nini toko kopesa na bokono oyo eza ya Afrika to pe bokono oyo ya Congo lelo tango tozotala Congo na kati ya Afrika tozomona ete aza moko ya bamboka ya minene ya Afrika pe bandeko na kala balobi ete Afrika eza lokola mondoki pe esika ya kobetela eza nde na Congo elinko lobi ete soki lelo Congo etelemi Afrika mobimba ekoko telema elongo soki Congo azue eyano na yango Afrika mobimba pe akoko zwa eyano bongo pona na kene nanu molai mingi te tokomona ete soki tokoyebela maladi ya Afrika pe maladi ya Congo eza na français balobi sur tous les plans eza na ba makambo ebele soki totali lingomba ya Congo to ya Afrika okomona ete maladi ezali soko tali politique en Afrique to na Congo okomona ete maladi ezali mpe mengi koleka société ebikeli ya bato evandeli ndenge bato bazosola ndenge bazobikela okomona ete maladi ezali esengo mingi pasteur Eli Kamba to kozonge pa na yo maître Glody Ingiambu na ngambo ya ba haïnien bazali kotala Afrika na lolenge kani boko mona Congo démocratique Congo Brazzaville na lolenge kani boko no ezali to ezali te ce que ezali ezali biteni kani poto ko pese bongo biano. OK, merci. En tout cas question eza vraiment ya mutuya. En tout cas maladie ezali donc ce qui tolobi toloba maladie ezate ndenge papa tukolobawa eza lokwa tomiwangani maladie ezali na yebi ke tina émission oyo ezali pour que topesa ba solution ni biso toko apporter na maladie ezali na Afrika donc toujours reconnaître que maladie ezali mais na point il y a solution tant on peut maloba que pesa mela biso to repesa ba avis na biso. Comment on a besoin de maladie ezali na kati ya Afrika maladie wana maladie nyonso ezalaka na moboko na yango to pesaka na bit na yango diagnostic lolenge ba minganga ba kosala soko basali ngala sisi to pe examen bako détectaka ete moto oyo azali bokono ya malaria kasi malaria ya kanini ya kana gungi abengi bongo anophel yesika bopeto ezali samakite nde kumbi bongo bokono ye na pa kati ya moto ya maladi soko ibongo typhoïde bakoloba obe olenge wana soki ibongo tuberculose bakotala ba infection ya kila kati ya ye kasi maladi ya Afrika ndenyo komona yango moboko na yango yikozala nini. OK, moi nakoko loba boye évolution ya peuple et bandaka na connexion na ba être du ciel mutu nyonso oyo aza na kati ya mokili comme un terrien nyonso akosala pour évoluer il faut la contact na ba être likolo oyo na sens scientifique ba bengi bango ba extraterrestre et puis na sens religieux ba bengi bango ba ange ba archange ba chérubin ba séraphin éternel les Elohim. Donc évolution ya peuple et bandaka d'abord na boyokani na bango na ba bikelamu na bango oya likolo donc ceux qui boyokani wana eza déjà échec. Donc pour na Afrika cause ya échec ya Afrika eza bokabwani na bango na ba être na bango oyo bazaka likolo toyebi ke toza na Afrika na moment oyo batu bandimaka likambo te soki opesi bango makomite d'après les Africains vérité d'après bango eza Bible donc eloko nyonso zoloba po moto andima kozoloba vérité po na bango il faut toujours opesa bango Bible écriture mais en réalité biso nyonso oyo toza en Afrique lokola bayindo et puis ba o bazana bikili misusu chaque race azana ba mokeli na bango ya likolo to ba être na bango ya likolo
mais na bokabwani na ba être wana ndeza cause échec yango moni même na Deutéronome chapitre 32 verset 8 na parole vivante ba lobi clairement que quand le Très-Haut a distribué les pays aux habitants de la terre, il a fixé les frontières des peuples, il a confié chaque peuple à un être du ciel. Maintenant, c'est que Bissopé, bah y Africa, tozana bikila na biso ya likolo, oyo konyo kanana bango, eza moko ya eloko qui a évolution. Ya mona hors des Aïniens, tozo apprendre homme noir comment koko zanabo yokani na ba être na ye oya likolo pour na évolution ya Africa mobimba. Ili koloba ete soko bokodweye pour connexion et katana na moto moindo elongo na ba être du ciel na. Oui. Pasteur Eli Kamba tozonge pa inayo sika wana ndeko aïnien nde apesi version na bango yo lokola mo Kristo oko pesa biso moboko ya maladi ya Afrika et uti pa ikani. OK, merci ndeko na tondi botondi. Na sepeli makasi na intervention ya ndeko parce que namoni a lobeli mingi likanisi oyo azwi na kati ya Biblia ngape na lingaki yambo na nyonso totanga na makomi tozana acte des apôtres to misala ya bantoma na chapitre na yango 17 tozotanga verset 27 makomi ezoloba ete il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur. Ok, même l'icolo à partir du verset 26. Il a fait que tous les hommes sortissent d'un seul sang, habitassent sur la terre, sur la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps, les bornes de l'air de mer. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de les trouver en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Ok, toko bapeto kitanase kasi likanisi ya motu ezali totoloba awake maladi oyo ezali lelo na Congo to pe na Afrika ezali sur le plan ya religion ezali sur le plan pe ya politique ezali soto simbi mingi na ebandeli na nyonso tokozonga toujours na ibandeli po eloko nyo tango mwana botami eloko liboso baluka kezana acte de naissance ya mwana na identité mutu batuna botama wapi po eza très important po esika mutu botami source ya mutu eza toujours très important ko la kisa o mutu azali lelo to pe pourquoi mutu azosala makambo azosala lelo bongo biso batu toza pe na source na biso na kumisi nzambe po tozo reconnaître biso nyonso ete biso batu touti quelque part. Bible zoe sabiso sika totangi c'est l'apôtre Paul azoloba ete nzambe asali ete biso nyonso batu ezala batu moindo ezala mondele ezala ba chinois ezala ba race nini toko kotanga touti biso nyonso na mutu moko touti na bisika moko. Alors preuve na yango soko tuni batu oyo basali kimunganga to pe batu batangi nzoto moto bakoyebi soki soko fungoli moto mwindo na kati ufungoli mundele na kati okomona différence ekozala te. Tozana makila oyo ezali ya rouge ya motane biso nso tozana makambo za ebele toko kolobela kuna na kati. Alors koloba boye lokola biso nyonso touti epai na nzambe makomi ezebisa biso ete nzambe atiki mutu na mutu aluka nzambe na kotatone yango esali ete eboti ba mangomba pe ba religion lolenge na lolenge mais na suka na nyonso nzambe apesi biso nzela ete toluka ye na nzela ya solo pe nzela ngo ya solo alakisi biso eza na nzela ya mwana na ye Yesu Kristo. Déjà na ebandeli to bani déjà likambo sika wana komona ete mosisa ya lelo ya maladi po yango tozolo bela maladi o tozala ngo mingi na o etali religion ezali ete biso so touti epai na nzambe moko kasi tozolukela nzambe lolenge moko te pe tososoli ye lolenge moko te bokeseni wana ezosala ete ezosala pasi tozala esika moko po toluka nzambe na ndenge ya solo likambo ebani na esika wana
Ikamani sikabani ko ba bosang bosangai na biso pona kuluka nzambe ya bosolo ndepesi biso makambo iso wi. Kasi botula ya kozonge pa ina yo pasteur Eli et ko démocratique pe Afrika soko kamati bongo motango tuku mwambe ya ba 80% mingi ba bongo ba Kristu mingi na kati ya démocratique ya biso butu lokola moi bato ba kende kuluka nelongi na nzambe na baba ngengenge na ba madara ba luzizira epai na baba dara kilikili bako kila bilei butu lokola moi. Eni koloba ete bakoluka nzambe na bosolo te yango nde bokono ekombeli biso to pe boni boni. Ok, matondo maike ndeko Soni. Ok, nalingaki pona biso ndeko alobaki ete lelo eza po moto andima likambo ebongi makomi ezala. Ya solo biso pe tozana bakoko ya biso bato moindo kasi komona bokeseni na ba civilisation to pe ba masanga mosusu ya bato ezali ete ya biso bakoma penza te ndozo mona mingi pona kozonga sima moke kokoso ezali kasi tangu tozana Biblia ezo salisa biso to sosola makambo ekoko sunga biso po to zala biso sesika moko na kina zonga moke sima na kotanga na 2 chroniques bantango ya mibale oyo eza lisolo ya mokonzi Salomo bongo nzambe azopesa yano asambelaki nzambe azopesa yano na chapitre 7 na verset 14 mpona ngai eza moboku to mpe ebandeli ya eyano oyo tokokopesa na bokono toza na yango so tokotanga elongo na verset 14 Bible ezoloba ete si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et logo et se pelisinga na kati ya makomi oyo toza na kombo guérison lobiko otozo bela maladi lobiko ya mboka eza na kati ya nzela Biblia totangi oyo kasi potokoma na lobiko eza ya suka balobeli mwa makambo ebele oyo ezo sala ete ndenge botolo ba ya solo na Congo pe na Afrika tamusu 80% kozala moke kale zalaka soko obimeli mutu na ndako oye kote ya ye tango zotanga kombo ya Yesu tamusu musu azosutuka musu akokotuna Yesu ango nani wana zaka na kala kasi lelo yo moto nyonso ayebi Yesu ekomi so koteli mutu na lupango ko Yesu na sambelaka deja dans lupango nyonso soki bango nyonso ndako bakosambela te la majorité basambelaka moto na moto aza lingomba na kasi likambo eza nini likambo ezali lolenge kani tozo sambela oete nzamba ebisi Salomo soki liboto ya ngai o bazana posete mboka na bango ebika to pe Afrika ebana kobika na maladi oyo ezali na yango bazoluka ngai ya liboso alobete baluka ngai na komikitisa eloko ya liboso yango wana alobeli komikitisa alobiete balukelongi na ngai na kotika banzela ya mabe bongo nde ngai nzambe na koyanola bango pe na kobikisa mboka tokozonge epai na yo maître Claudie Ingiambo to epai na yo. Ok, merci. Kolanda ndenge pasteur Azoloba, jusque là moi je n'ai pas trouvé la réponse par rapport à la question la sujet autozolobela sujet zali ke Congo to Afrika eza maladie médicament nini tokoki kopesa to solution ni tokoki ko apporter pour que Congo to Afrika ezwa traitement to lobiko na yango. Donc je crois yango neza question to sujet to yeli mais quand on a pasteur a sali démarche à lobby on voit qu'il n'y a rien répondu. Moi na lobby boke Afrika eza na pasi baba yindo baza na pasi parce que bakabwana na ba être du ciel na bango na pesi écriture biblique pour na relobate que biso to c'est basé na Bible mais la pesi écriture biblique parce que toza na kati Afrika oyo toza na 95% ya batu oyo baza plus de chrétiens. Mais non, même une vérité oyo eza vérité pour eux quand il n'y a pas une écriture les autres malheureux la net yangote mais lui kolobate que non biso to c'est basé na Bible. Donc c'est-à-dire que pour nous étant que les Haïtiens toyebi que l'homme noir akabwana na ba être du ciel na ye vu que évolution à peuple et dépendaka na connexion to na boyokani
Oyazana ngona ba être du ciel naie. Yango tant homme noir à se séparer, azana contact le sous-soutien les cause y échec. Les cause parce que les gens prient. Ninde va prier plus que bisoté, bisoto prier à mingi. Sur habito prier na Syrie. Est-ce que le Congolais, les Africains va prier na sérieuxité? Là c'est faux. Il y a des gens qui prient sérieusement, mais il n'y a pas de changement parce que beaucoup de prières bazo sala et ça va prière oh la exaucer. Pourquoi? Parce que la prière doit être révélée. La Bible va le dire Jean-Baptiste a révélé la prière tout enseigner à ses disciples. Il y a le jour où les disciples à Jésus va écouter Jésus va dire apprends-nous à prier. Donc la prière est à révéler. Jésus a dit prier notre Père qui est aux cieux. Maintenant aujourd'hui les gens prient, bah ça va prendre l'autorité, bah ça panza, bah ça bouka. Cette prière là, n'a pas ça qui bango, c'est que va changer sauver. Donc c'est-à-dire que la prière doit être révélée. Prière se ça révélée, dès que peut ça bien donc bazoyo ba prière na bango za na réponse cité un bazo prière na canal. La bangote de deux prières, c'est la prière imaginaire. La prière doit être fondée, doit être révélée. Personne ne peut rencontrer le président de la République, ou on dit rencontrer le président. Non, tu dois avoir son numéro. Ou bien, et le coup est qu'on est mauvais président. C'est la même chose avoir la contact avec les êtres du ciel. Soit il ne faut pas révéler une connexion prière, ou soit il faut oser la enseigner pour oser moyen pour comment. C'est ça la différence, c'est la homme noir. Le blanc, on a contact, on voit les Mikaïa, les Gabriel, ce sont les entités des blancs. Nous aussi, le noir, nous avons une entité noire dans le cosmos. Les anges noirs existent. Banda to banda maramba ensemble là. Tu dis qu'il y a un ange noir. Tu dis que Nzamba ramdele, tu dis que toi ramdele. Démarche oiseau ça là, il y a Adam. Ce qui moutaouta qui na Adam. Bon, exact conception. Oyo mindele baye na ngopo na faire nous voir noir que ibino nyos bouti na mutu moko tout ça en réalité c'est faux. Nous dans l'ordre des Indiens on dit que l'homme noir vit à l'homme noir ou bien sortir à l'homme noir et ici l'homme noir ça n'a rien à voir avec Adam. L'homme noir vient de la galaxie Aïn. Je crois vu que c'est un sujet émissionné le jour où et c'est tout le blanc en profondeur. Cause à maladie à homme noir, ma souffrance, mignoko, tout ça, et ça d'abord séparation. Il y a l'homme noir n'a pas être ici. Il y a un monde va fonder les bisous de l'histoire que l'homme noir a maudit bandana descendance il y a Noé homme noir a maudit tout ça mais en réalité c'est faux parce que tu n'as pas classe va apprendre des bisous que homme noir habillement la nyama va créer une histoire parce que jusqu'à présent même des pasteurs ils n'ont pas les informations précises ou la connaissance exacte de l'histoire de l'homme noir. Tout le monde sont en train de tâtonner. Nous sommes dit non, peut-être les arbres, mais en réalité, sont vendus, on dit qu'on analyse, les autres temps, vous remarquez, c'est toujours les Africains qui souffrent. Mais on prie beaucoup. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? tokozonge pai na yo kuluto kwanda biso na kati ya ndako benga biso na lokole motia mio setando eke na yo wana tokoyamba yo mituna na yo ekozanga tabi ya no honte ya mesa ya mosala moye tokamata mi yango na tina ya mokolo moye kwami elongo na bino papi bokulaka epa yo kamata mikuna ebisa nkulutu gisha na kati ya mobanze bobengene toza elongo longa pa Albert plutôt kabula bongo makanisa kobikisa bongo Africa Pasteur Eli. OK matondo mingi na sepeli na exemple to penda kisa maître apesi na oetali soki moto azana posa sura na mokonza mboka et sepeli senga makasi pona kola kisa ete tango zolobela mokonza mboka zomona garant des institutions kasi to soko na quartier okomona peut-être photo kasi okomona mokonza mboka zato okomona chef du quartier azali okomona beaucoup maître na commune azali okomona ministre azali ainsi de suite kasi ezana oyo azokamba bango nyonso malamu koloba ete ya liboso toko corriger ezali ete ndeko lobi nzamba za mondele biso tolobi teke nzamba za mondele et puis bato bakomi bible pour le temps ba mondele l'homme blanc eza européen pour européen de mutu ayeli biso sango malamu ayeli biso ba bible awa mais bible komami na Europe te mutu akomi on peut européen taza pe mondele te parce que bato ya Asie to classe ba ngolo kola ba mindele te pe koloba ete ba Gabriel ba Michael ba tangi bango nyonso na otolo ba awa déjà ezali lokolo ozolobela ba bourgmestre na ba chef du quartier mais kasi oya tinda ka batu nyonso oya za mokonzi ya mokili mobimeza nzambe banzambe baza 4 te baza 5 te nzambe baza moko oya keli mokili alors kolobela biso bato mwindo
ngana linga ki penza te kokota na kati wana pona nini po lisolo ba tumundu soko bengi mutumundu yemo ko sike banda akorelata ngo malamu te pona nini po makomi penza ezalite masolo mingo tozana ngo na batumundu ezalita ngo mondele aye na makomi aye na écriture nde moi masolo komi ko beta mezo koma mapetli toyebi yango kasi likambo eza penza te ya koyeba soki moto moindo mondele to penani kuna kasi oya motuya oyo biso tozo simba ezali ete nzamba za moko pe nzambe wana asali ete moto oya kelami aya koluka ye moko nzambe eza lokola na motema ya mutu nyonso nzamba changonga moko o soki beti quel que soit mutu aza na mbongo te atanga te akoyoka na motema ne posa ya nzambe bongo sikoyo na lobi esika bokeseni ekoti ezali ete lolenge moto na moto akolukela nzambe ngai na kozonga kobeta sete na makambo na uti koloba awa ete solution eza nzambe pona nini po ete touti epai na nzambe nde ata totangi Gabriel to totangi ba angelo bato mwindu o bakombo yebani nanu te ezala mwindu ezala mundele ezala rouge na ba angelo na biso bato touti epai na nzambe bongo solution ya solo mutakopesa yango nzambe pona nini po ete moto asali eloko ndayebaka but asali eloko na epe fonctionnement na yango mondele asali TV ayebi ke TV oyo eza te po bachela kango biloko balielaka kasi eza po elakisaka bililingi bongo soki kura eza te kosala te eza ndenge moko mpe nzambe ntango asali biso bato sekele te mpe fongola ya solution ya makambo nyonso soki esimbi te ebongi tozonga epai na nzambe moko ya banzela tozongelaka epai na nzambe ezali bongo losambo na kozonga bobe na makambo na lobi awa ete kosambela ya solo na libanda tozomona ete bato mingi bazosambela kasi soko okoti sikoyo na mozindo ya ba eklesia okoti sikoyo na mozindo ya bato bazosambela lelo mingi oyo bazolelisa bato soko tali mingi okomona eza la plupart eza bato oyo basambelaka bamisu mpe babengami batitre ebele na kati ya bamangomba bakendaka chaque dimanche na ndako ya nzambe kasi okomona ete kaka ye wana kombona ezotangama na mabe kaka ye wana nde azolelisa baninga likambo ezali teke bato ebele bazosambela kasi ezali nde bato ebele bazosambela bazangi makambo mibale oyo totangi wana ya motuya komikitisa eza te mpe ya mibale tolobi ete bato bazosambela kasi balingi kotika banzela ya mabe te lokola bato balingi kotika banzela ya mabe te nde ozomona ete na libanda na apparence azosambela kasi na réalité eza mpenza losambo te l'ordre des aïniens maître Glody Ingiambu tozongi epai na yo naoyeki lolenge pasteur Eli Kamba akosembola ete atako bato bakosambela kasi balati obe bilongi ya meme kati ya bango bonzambe evandi mpenza olenge esengelaki te yo koyameli na kati eteni ye wana bon nayebi te soki le pasteur azo comprendre très bien démarche ya partage tous on a souci que bateau bolanda biso bazo ba réponse na sijo batieli biso na émission c'est ça donc likambolo baba bob qui na komi kitsate tous on a ba thermomètre té autre mesurer mon dozo prix na komi kitsate tous on a thermomètre té autre pour mesurer mon que moto atambla mabe tous on a noté c'est-à-dire que ce qui solution kozala il y a un début il faut apporter na kati émission pour battre voilà début il faut comprendre que solution za oyo mais quand on va que non pas prendre na semboté une solution za te ils ont vraiment réponse parce que mindele bato bazali banda ya continent africain bango pe kuna bazo évoluer to éviter surtout bito tana bo moto bo na ndenge to monde la makambo sala melaka est-ce que bango batambola bien pour que ba évoluer pour que ba maladie mususu biso to zana ngo ana ba politique na nini bo ezala te pa na bango eza pour bango kuna batambola bien ou bien eza nini réellement na ebité place na zolinga na même débat d'après moi na ebité soki eza ekokoma c'est-à-dire que ba mindeli bazo évoluer ba mindeli bazo avancer ba maladie na bango mususu zo la traiter politiquement spirituellement mais bango ba memeli biso sauver soi-disant si Jésus ou a sauvé de l'humanité comme on nous a appris catholique nous a memeli biso bango bango peka catholique babi bango ba bomana ni Yesu parce que bango de ba romain est-ce que ba ko muto abomeli o papa ako memeli o vérité au papa na bango te il faut donner toute la question là parce que que ce sont les Romains qui ont tué Jésus-Christ mais les mêmes Romains bango ba memeli message de Jésus-Christ vous voyez pas qu'il y a ça ne va pas donc par rapport à ce sujet solution pour un homme noir tant qu'on a ignoré
les Kamba hommes, notre histoire, nous dans l'ordre des Aïniens. Il y a un maître qui s'appelle Demokolo. Il est le maître qui a eu la connexion avec les extraterrestres noirs. C'est fort et possible, et ça la passe, il va y avoir mouton de monter pour le nom, la Bible va être sur Moïse. Moïse a mon ensemble, à Salaboy. Mais surtout, tout le pasteur, tout le monde de comment Songolo, aux en après vous, Moïse a mon ensemble. Alors, la Bible. Nous devons prouver que la Bible est la parole de Dieu. La Bible, je ne sais pas. Maintenant, nous avons une personne, on a une connexion, il y a un ange noir, et puis ils sont en train d'expliquer ça ouvertement comme ça. C'est normal, nous devons combattre l'histoire de l'homme noir. C'est normal, nous devons faire des documents, tout ça, tout ça. Mais il ne faut pas que tu ignorer que non, tu as un lot, tu as un lot. La classe battant, c'est à Diego Ka, on aime découvrir la mouche du fleuve Congo. Mais est-ce que Diego Ka, on a découvert la mouche du fleuve Congo? Non. En réalité, le lot, tu as compris que tu faut pas base à la wana. On va connaître Diego Ka à Mouchi. Malgré que tu as une réponse, si tu as une des années. Mais quand même, tu as compris que Diego Ka a découvert la mouche du fleuve Congo. Donc, c'est-à-dire, il y a d'autres vérités. Nous avons une réponse A égale à B. Mais d'abord, tu dois renverser d'abord ce que tu connais là. Et puis, dans la marche, tu vas découvrir d'autres vérités concernées Bissot. Nous avons insisté, nous avons posé la question au début parce que il faut renverser penser à l'émission. Nous avons dit, Yesu a la sa prière. La prière d'autorité, la prière dans l'église où tu vas. Parce que tant qu'on va prier la soloté. Il faut pas comprendre solo de la famille. C'est-à-dire que le lingue peut révéler les prières. Tant que vous priez pour vous péter, c'est vous priez ma belle. Mais je les ai là qui ça va prier à notre Père qui est au ciel. Si vous au bassin dans l'église, va prier l'autorité, tu renverser Satan, tu bêtis Satan, tu bonus Satan. Tout ça là, besoin au wapi. Donc, ils ont déjà moko, il y a distraction. Moko par cause, ils ont renversé déjà l'homme noir et puis ça homme noir retard. Regarde les chinois va évoluer. Bana bana âge mouki voilà ça va ça va bloquer va évoluer. Biso mona mona mouki l'ora liboso va apprendre à parler la langue. L'ora liboso va apprendre nengani ba sala si c'est n'importe quoi là dans les églises. Mais là là moi na kola a ebe moko tina mutu réciter zani na balabala. Et commis malédiction cham non. On doit rentrer en contact avec nos ancêtres cosmiques. Pasteur Eli, toi pas inayo. Merci Ndeko. Nzamba zolokum nazomona ke toza ko se comprendre penza malamu ndenge toza ko évoluer. Ndeko abani na botuna soki toza na thermomètre. Bon, yemo kwa sa déjà réponse que biso toza la canyon soko ka Bible. Ya solo na Biblia ya thermomètre ezali parce que ça sujet mission na bisoté. On a koyeba ya solo ete muto ya zo sambela na ndenga solo to pe zo sambela ndenga lokuta ya solo thermomètre ezali ya solo bilembo ezali oyo makomi pesi biso oyo nzamba pesi biso na nzela maloba na ye pona koyeba ke moto ya solo azo sambela ndenga malamu to ya mabe bongo nalingaki moketo eba na kososola likambo moko ndenge tozo kopusa na malembe ya solo to lobeli ete Afrika to Congo eza maladi. Kasi maladi na yango ezakaka na makambo itali religion te parce que na moni ndeko azomeka mpe kosangisa po ete maladi ya politique pe ezali apesi ndakisa moko ya Diego Kao a découvrir embauché du fleuve wana eza elobeli ya mindele koloba te ke babombaka yango soki esika mo mutu amonaka yango nanu te ya mona mutu liboso te mpo na bango ye nde mutu aye kolakisa yango bato yango wana balobiki a découvrir likoloba te ke ezalaka te kasi lisolo neti ko yatangi wana ezotindika biso to soso likambo moko wana ete problème ya politique o tozana ngo lelo na Congo to pe evandeli ya bato so tozongi mosisa na yango ezali ete tango mondele ayei na Afrika a coloniser Afrique asali ete mutu mwindu abosa na civilisation na ye pe adopter tozotana makambo ya Yesu te elateli le lenga kolia po bara ezalaka te na bakoko na biso na Afrika bara ekoti ba train makambo ebele aina lotiliki makambo lolenge ebele bongo tango ozomemela mutu nazwe ba molakisi na biso moko abanda ko sekisa biso ali solo moko boye alobi tango ba sabuni oyo ya poussière ebimisika ba clean alobi tata moko azalaka na boutique na ye na intérieur bongo ayeki sasa asombi ba saveur ya poussière azongi na yango na mboka tango aye nango a présenter ba mama ya mboka atie bassin atie ba moni fulufulu na kati ba dindisi elamba minute muke 30 minutes elamba eteli ezongi pembe ndenge ezalaka
kasi abosani na makanisi na ete bamama oyo wana azolakisa bango basokolaka bilamba na base to na kantine te bakenda kosokola bilamba na ebale bongo ntango basombi bachaîne ya basavon bamama lobi nango na ntongo baki ebale atie savon aningisi fulufulu atie elamba tombola boye fulufulu eza te abite na tiaki moki azwi savon mibale abakisi na ebale aningisi fulufulu atie ti basavon esili bazongela tata wana bayebisi ye me koma basavon oyo tekeli biso ezokanga fulufulu ata na elamba te ayesi bango boza bazoba boza mayele te bongo molakisa atunaki biso na bamama wana na ye tata oyo atekaki nani aza zoba ya solo nde esika problème ya afrika na politike ezali zali ntango mondele ayeli biso demokrasia ntango ayeli biso bainstitution makambo ebele bato ebele basosoli te ndenge nini ya kotambusa yango ndeni toko kobalisa mayele mondele aye na yango ya musala na ndenge biso bato mwindu totambolaka nde esika nazomona ete mwa kokoso ezali ezosala ete na mokili ya politique makambo ebele totambola malamu te kasi na oyo etali religion bato babomi yesu po ete wana ndeko eza makambo ya bibilia makambo ebele alobeli wana ekosenga nde kotuna bato baselaka bibilia nde bakokosunga mpo sosola yango malamu kolobake barome nde moto babomi yesu c'est vrai yesu akufi na sentence ya baloma to mpe na etumbu ya baloma kasi bato bayaki na yesu epai ya baloma eza bayuda bango moko bandeko na ye nde bamemelaka pilato yesu pilato asali nyonso po ete akima etumbu wana kasi bayebisi ye soki obomi moto te eni koloba oza moninga ya kaisala te azalaki obligé à faire exécuter sentence wana po yesu akufa koloba ete baloma na bakatoliki lisolo eza mwa molai ntango ezali moke kasi na mokuse eza te bakatoliki nde babomi yesu nsima bayeli biso yesu ezali mpenza bongo te ezali ete yesu akufaka na ntango na ye bakatoliki eza makambo ebandi nsima na kati ya lisolo ya lingomba mpe ti lelo esika tozali kasi ya motu ya kososola ezali ete moto aloba monoko ya sika to mpe aloba monoko ya sika te na kati ya bana oyo ya biso alobi balobaka monoko ya sika balicencie bazali bamagistrat bazali badocteur bazali koloba te ke bango nyonso balobaka monoko ya sika bayebi eloko te to mpe bacontribuaka na évolution ya mboka te. Merci. Tokozonge epai na bino bakulutu na kati ya ndako boko na biso epai ni epai etando ibongo nga tokobende malembe mpona kosemonte ya libongo ya biso kasi na bino tobwaki bongo longo te tokoba mokomelo maître Glody Ingiambu elongo na pasteur Eli nalingi totala na kati ya miso ya molimo ya bomoto na biso kotala ete ngai batangisi ngai ete bonzambe eyaka na politiki na yango pamba te religion soko batangisi bino na yango bakotangisa bino mateya na yango bakotangisa bino longi ya kokamba bomoto ya bato na kati ya baninga ike nzike pamba te katoliko ye moto atangisi bayi politiki ya ekolo démocratique na biso ye moto ayekolisi biso kelasi ya ye ya boyekoli mayemanso ya kotambusa Kongo pe mokili Afrika mokolo malelo kasi motune etunami basalili bayebanso wana bakosambelaka bakogumbamelaka bakokembelaka bokotiaka bao maboko epai ni epai soko moni bokono ya Afrika mokomelo ezali mingi kouta na kati ya religion to pe ezali bongo na eteni ya système politique oyo ebibi na kati ya religion soki religion kani pe soko pona kamata bongo biyano toleka balabala kani pona kobikisa ekolo pe Afrika oyo enyokwami ntango molai maître Glody. Merci. Yango eza démarche nanga n'évitez ceux qui passent à comprendre tout le bel politique qui n'a noté parce que d'après démarche dans sala dans zone sa nuance son origine moko ndenge journaliste autour loba tant religieux et na système nango même politique tozo sala et ça politique en réalité to ko le politique non africaine parce que nous tozo sala et ça ndenge ba coloniser ki biso nuance za na kati ya colonisation. Mais non, pour tout banda déjà que l'ouka indépendance, indépendance, il paraît indépendance politique, mais spirituelle et mentale aussi. Il faut ça là. Parce qu'il y a de nos enfants au bazar d'une infériorité mentale envers une race mususu. Mais non, ce qui nous a spirituellement, aïe binanité et l'eau comment vous êtes lié na yé. Comment politiquement, à cause d'audacité, il y a qu'on réagir des vins blancs. C'est pourquoi moi je dis que toute chose commence dans la religion. C'est pourquoi on a penché mingi côté wana.
tokoki te kolobela mwana ondenga mwana aotanga bien mais makambo totanga euti na wapi soubassement makambo na totanga journaliste pourtant toyebi bien que catholique tanga memi makambo na ye na awa ya religion toyebi même politique tozo saila ba classe tozo tanga eza na système mon côté o eza lié na ndenge bakoko na biso bakokaki ko évoluer nyos tozo sala eza lié na mindele tozo tanga ndenge mindele ba sala biso programme to sa nyos ndenge bango yango nga réponse na ngezi un peu droit que soki to ko luka solution pour na homme noir d'abord doit reconnaître que ce qu'il y a des êtres du ciel existent, il y a aussi des êtres au bazar liés à la race naïve. Pasteur le bac le comme moi lobby, tu es bien bazar mon corps, tu es bien boy. Et mission et le bel église makambo la religion la politique. Non soit divin, non soit nzambe. Soit au côté là au côté des désert du temps. Dans ça parenthèse moi aussi, j'étais pasteur. Oh, ma vie. Non, ce que na boum bateau ba landanga ba okamande ba okanga mort designer. Voyez, je ne peux pas savoir ça, la publicité, ce qui n'est pas, les gens au bayebi. Non, soit Bible, ce n'est pas là où il presque n'importe quoi, mais j'ai la maîtrise, je peux dire. Donc, tant que le baboye, et ça pour aider le peuple noir à comprendre, baminde le bataille biso même non soit nzambe ma bé. Moni, nzambe au babé la mokeli na nyonso, akoki jamais non plus koko dans la création. Pratiquement impossible. Ce que monsieur Kozato pouvait origine en Zam. Nous avons la démarche, la Bible, jamais l'origine de toute la Bible. Toutes les démarches, basali, va expliquer un être du ciel à une haute dimension. Raison pour laquelle on remarque, quand Adam Salami, que Nzambe a coquille comme on a daté. Pasteur va interpréter, on a sali semblant, on a sali. Mais qui est omniscient, omniprésent, omnipotent? C'est-à-dire c'était être wana ou la sala qui a dans au balobi qui a moni a danté. Ce n'est pas lui le créateur de toutes choses entre guillemets. Nous toi qui n'a pas Abraham, Aïbis Abraham, que non n'a que na Sodome, n'a vérifié makambo Aïbis c'est sur les vrai. Oh elle n'est pas Abraham, Alia, Aleki, Isaganan, na livre des rois. Micha Zomon a lobby na moni le tout puissant va na trône. Ato banani a reséduire à Cab. Esprit mon que bimi pembe na trône na ye lobby boy. Moi na bimi na reséduire à Cab tout puissant tourni au sandeni. Est-ce que l'origine de tout, le créateur de toutes choses, yende wana o bazo ba na trône et pourtant la Bible dit que non et l'autre côté compte contenir rien. Il est au-dessus de toutes choses. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Est-ce que ça caillé on va le biso monyo okufa mais Moïse c'est Dieu là, c'est qui? C'est ça là où il y a un grand problème. Tant que le bien soit Dieu, parce que là c'est notre débat, je peux dire. Il y a un moment dans le but que tout zonga parce que tous les races va être cosmique tabango. Il y a un moment on a précis verset biblique à Deutéronome 32 verset 8. La version parole vivante, bah, le bien que nous avons confié à qui? Pourquoi les versions? Parce que pour le pasteur, pour les chrétiens, ce qui verset biblique est ça, même si nous avons livre Michée chapitre 4, Michée chapitre 4, le verset 5e. Michée a fait sa précision clairement que la tangi Michée, alors tandis que tous les peuples marchaient, chacun au nom de son Dieu. Que dit Dieu aux Dieu? Et ça, Dieu, chacun au nom de son Dieu. Maintenant, la Bible nous montre Dieu d'Israël. Dieu d'Israël. Est-ce que ce Dieu d'Israël là, c'est lui le tout-puissant, le créateur de toutes choses? Je ne sais pas si on se faire comprendre Makamon dans le bas. Donc, moi, je suis venu pour répondre à cette invitation à sujet de Tchaki, solution. Eli Kolobaso qui bokonoye bakasi mokolomolelo maître Glody Ngiambu Pambate Dieu d'Israël angazami na kati ya Congo démocratique pe singa ikatani na baindo elongo na ba mwanshi na bango ya baindo ntia mapata nde pasi ye la kati ya mokili ya ba. Mais oui. To kotonge pa inayo pasteur Eli Nkamba mobe pa inabi. Matondo ndeko Soni namoni eloko liboso ezali lo sambo ngana koko sala pona maître pour le belo comme sepeli singa kazalaka pe pasteur pour na ebita komaka pasteur ndenge nini pe eloko nini salaki ke lelo atika ye moko ebi ba cause na ye
kasi toyebi ke même la Biblia oyo tantôt andimi tantôt aboyi Yesu abandaka na bayekoli ndeto batuku sambo na mibale 70 kasi eleko Yesu azozonga likolo batikalaki 11 po wana Yuda c'est à midi mbika c'est normal que moto na moto aza libre bongo ngai na kokota penza te na ba débat ebele wana po ete za sujet ya émission na bisote parce que soto koti na ndenga tangi wana si verset wana te po déjà ils ont posé problème entre banzambe na nzambe ya Israël comment déjà que tokozonga na makambo moko tokotourner sika moko pona koloba ete bato mwindu ba mindele ba ange ba être ba biloko nyonso wana nous reconnaissons un seul Dieu pe nzambe oya s'est révélé parce que atindi ba oyo peut-être ba être oyo azobenga suprême banani bato nyonso wana mais du moins mon côté a reçu ko mi pesa pour que mokilebika. C'est pourquoi Nzambe ayoko zo résolution a kotinda mwana na ye moko atindela ke batu mwindo te atindele be ba mindele te mais Bible le dit enfin que quiconque ezapona mokilimo ma Yesu azapona loposo moko te mais pour na mokilimo bimba kasi tozonga moke na sujet o tozolo bela awa parce que likambo tozolo kezande solution o toko pesa na o etali likambo tozana yango awa papa ya bokono o ezali lelo na kati ya Afrika tope na kati ya Congo okomona ete tozo baluka tolobaki déjà ne bandeli ndena lobaki ete toza na sur le plan ya religion pe toza na sur le plan ya politique na mokuse penza sur le plan ya religion ndenge ndeko azomeke mpe ko tata bana ndenge tolobaka wana ezali le vrai problème eza ko reconnaître na noté ceux qui pe nani yaki pona batu mwendo tope ba angelu biloko ebele kasi koyeba nani oyo nzambe atindi pona lobiko ya mokili eza moko oyo na likolo pe na se nzambe a responsabilisé c'est notre Seigneur Jésus-Christ tant nous avons reconnaître ye les foi plutôt la foi en son nom de ezope sabiso lobiko kasi na oyo etali maladi oyo tozana yango na mboka tokolemba te koloba ete sur le plan politique tolobi ete tango mondela ye na politique akuti pe biso awa tozalaki na lolenge na biso ya kovivre ekambeli na biso bato mwindu babande benga ba palabre kovanda na se ya banzete kokata likambo kopelisa moto kovanda tout autour bongo tango mondele aye na ba institution oyo eyebani officiellement politique tozana président tozana ba cours et tribunaux tozana parlement tozana gouvernement tozana nyonso antoko kotanga wana okomona ete esengela ki to adapter yango na lolenge na biso bato moindo c'est-à-dire zana makambo musu ezosenga bato bavandi esika moko na kati ya bomoko tosololi ndenge bakoko na biso banda kosolola mpo ete mongune ya moninga azali te po pouvoir na kati ya Afrika awa atako euti na peuple kasi mokonzi na Afrika tozwake kaka lokola ndenge ba chef coutumier bazalaka c'est-à-dire azali papa azali yaya azali motoyo soki likambo ezali okeko lela pe epai na ye po makanisi wana moto munde kolongwaka ete bongo so tosangisi mayela mondela ye nango ya demokrasia pe na ekambe na biso tosangani ebalani malamu komona ete tokozana problème te na oyo etali politique kasi na oyo etali religion tozomona ete bato ebele bazolukaluka kokende mosika pamba mpo ete bapreuve oyo tozolobela awa moto soka ye neti nga boye nakoya mpe nalobiki nakutanaki na nzambe nayebi te preuve nini nakopesa bato mpo bandima mais kasi toza na biblia oyo ezotalisa biso comment est-ce que bolingo ya nzambe etindelaki biso yesu masiya mpe alobi ete bao bakondimela nga bakosala makambo oyo asalaki mpe tozomona ete biso mpe tondimeli yesu tozokoba mosala oyo yesu asalaki ya kobikisa ya kokangola bato na kombo na yesu masiya je crois preuve monene oyo biso tokozala nango yango wana mpo eza na kati ya maloba na nzambe matondo mingi bande korangai to ekende kobende suka kasi bokomele biso bengi biso to rimo na kokia kwamba bino onte habiteni iso ekamata mibino lelo to ziperungite bande komone to zungeli bongo molato ya etumba kasi ya moindo penza eliko bete motema ya mwana ya Congo pe Afrika londende moindo ingelo kati ya bomotoli ya bato to yakipone etumba to kobunda pone etumba kino suka ya ngomba ya bilaka elongo na bango mei to koba moko misala ya bobuko to kama libona tukuba na moko koko ya suka ya mboka lelo bakomona mokilo inge ezali to pesi bino tango na ngambo ya ba ainie bolo bela bongo bakonzi ya mboka pe ya Afrika mokolo malelo balabala pe ko pese bango biyano oyo sengeli po ete bomoto na biso ebikisama na maye ekolengela mabe okati ya biso
Nangambo ya pasteur Eli oti ko sembola ete bakoko bazaki lolenge ya kovanda pona kopesa biyano na mitungisi so etunza kibomo ili ya bango kasi bokolo molelo bato bakabwani bato bandongwani oyo atemi ne bato na eteni moto iso akozela bela kati ya Afrika bokolo barabango likambokani pona kosikola ekolo pe molongo mobimba to bandie pa ya maître Glody. Ok, moi toujours j'insiste ya kolobake solution autour na Congo, tout na Afrique, pour évoluer sur tous les plans spirituels et puis politiques, c'est d'abord que les Africains doivent reconnaître. J'insiste, je sais pourquoi. Donc je dis qu'il doit reconnaître. Parce que tout le monde va minérer, va combattre biso, va la biso boy. Mais vol intellectuel aux salama sur le plan spirituel, les énergies de prière, aux a dévié. Je ne suis pas sûr du pasteur aussi, pasteur pour voir si que prière tout ça là, ça là, qu'ils a dévié réellement parce que non soit Dieu a mal prêché. Moi je dis souvent que quand l'homme noir va commencer à reconnaître qui d'autres religions là au pasteur ont reconnaître que non biso dans une façon biso ko sala ba ko na biso dans bandenge mais na soto bito zo ene ba ko na biso za que monter to zo sa ba religion biso les hommes c'est soto zo sa ba religion c'est que ba religion ba dans influence ma casse le développement moka il y a une insistance dans les ovanda mingi kuna parce que dans la politique tout ça déjà ba différentes religions mon soit ça chrétien mon soit ça motévis de noir mon soit ça peut être motani nibo quand la religion naza et qu'on permettre yété à ça la malade mon supana yo on dit bien que religieux kabolibat mais notre éviter quand on garde toujours cette conception là les chrétiens parce que le christianisme le baga ndekonayo ndekonayo parce que le christianisme est même pas décret que attaque toujours un problème dans la famille mais si on a bien dans ndekonayo église en tout cas là il y a pas un problème mais en réalité ndekonayo si ceux qui déjà pas religieux au kabolabiso c'est quelqu'un pas famille de côté on a pris cet exemple. Vous avez aussi l'exemple peut-être dans catholique. Moi, si, à ça exemple dans l'islam. Mais moi, dans l'église de réveil. So, ça cérémonial, on a religion. Religion de Kabolim Deko. Si on a imposé au yaye, il y a imposé au yaye. Si on peut c'est exemple politicien. Au moins que religion a la partie où nous de l'évolution, il y a beaucoup. C'est là où moi, j'ai insisté. Parce que ceux qui si j'ai ils ont bien traité. Attends, pratiquer, religieux, toujours débattre en haute poto, renverser ceux qui n'y vont pas, tout créer compréhension dans tout. Il y a bateau pour que tout soit solution. C'est là où nazo c'est basé. Donc, ceux qui vont konzamboka, bande konyoso au bateau d'abisso partout, bolingo, tout est bolingo, tout, boza bolingo, boza bomoko, boza la boy. Mais religieux a un grand rôle. C'est pourquoi moi j'insiste. On ne peut pas traiter la politique si on ne commence pas d'abord à traiter la religion. Pourquoi tous les politiciens basés à la religion nous sommes basés à Moutamaïkari, nous sommes basés à Moutassokit, nous sommes basés à Azali. Mais instruction au Bapé, si on a un domaine à Bolingo, et tel c'est que ce qu'on a Moutouna, même les religions, mais les Borosala, ils ont Moutaza chrétienté, tu vivras, tu es puis, Moutavouvamou. Affection, confiance, considération, on peut s'en devant nous, et c'est différent chrétien. Chrétien, on peut s'en devant nous, considération. Si vous sortez au travers d'un pays, tu évites. Tu évolues, tu évolues. C'est échec et étape. Totondi Bino Botondi, Papa Eli. Merci de Kosoni. Tozo Kende Kaka na même ordre d'idée, na Oitali solution ni toro ça peut message ni toro ça na bakonzi ya mboka. Soki tozongi koloba ete eza problème moko spécifique na ba africain te même na mikili ya poto soko kei okuta ete ba religion ezalaka ebele mondele nyonso andimaka Yesu te mondele nyonso asambelaka Yesu te kasi bango ba réussir bisiko biso tozokoka ko réussir te ndenge ndeko alobi bisika wana za entièrement na raison ezali unité d'abord bon moko wana. Au-delà, parce que tout un pays laïque, et l'incolobete, mboko ekambami na religion te. Religion ezo sunga biso pona lobiko kasi mboko ekambami na religion te, kambami na mboko likunzi ezali constitution ya mboka. Alors au-delà, il y a ba religion, au-delà, il y a ba tribu, au-delà il y a nyonso soto réussi na ko sangana,
je crois que vous avez déjà premier pas pour la solution. Koloba était les lois. Nous avons makambo ya famille. Bible et pekisi biso famille. D'ailleurs Bible zolo ba ke oya ki paka famille na été plus qu'un païen. C'est que à la fois au Bible zo senga biso to linga même na kati ya famille, même libanda ya famille. Bible bi même moto yo akoselo bolamu te, même monguna na yo salele pe bolamu. Ça dit Bible les obstacles étaient pour na ko pekisa biso ko sala bolingo. Alors les loyo otoko senga na ba konzo ba zo kamba biso mpe ezali pona biso nyonso lokola bana ya Congo bato na Afrika pe molongo mobimba ezali ete tozala eloko moko religieux kabola biso te ba etini na biso kabola biso te koyeba to kozala koyeba na biso kabola biso te soki to vandi sika moko ata zo ba ko pesa be makanisi ata ko pesa makanisi te kasi akoyeba te sika eloko ngo batekaka pona ko l'accepter soki mutu nyonso a contribuer dans l'unité na kati ya avancement ya mboko yo to komona une part ya solution na maladie to zana yango to bendi suka to kosengela bino mokolo ya mistano to po vendredi bozongela biso to ko ba ete ni pambate na yino to bendi yango na bonyolose yango te maboka bwani to pe conclusion na tina makomelo po le kole nzambe ko komata bino na nzela ya asinga ndeko maître Lodi. Ok, bon, je crois que commune à Soukande va tu observer biso. Pendant lelo. Ok, tu as dit que objectif est là qui solution nini le religion peut apporter pour na moka sur le plan spirituel et puis politique. Il y a un autre bandit qu'on introduire. Tu as dit que sur l'individu sur le global sous. Mais nous sommes hors des Aïniens. Nous sommes là pour faire l'œuvre de Dieu créateur à travers nos ancêtres cosmiques. On a Bible bien ange, Dieu, éternel, tout ça. Donc c'est-à-dire que pour une telle évolution, il y a homme noir de tout pour clôturer. L'homme noir Africa est évolué kaka na contact avec les êtres du ciel. Il y a un autre koloba, bien sûr qu'il y a des religions, mais tous les pays ont évolué. Vous remarquez que dans un canal na bango notion wana le religieux ba bien monté quand vous avez un canal na bino il y aura des évolutions différentes na bateau bazan canal na bango té parce que bango ba prier biso to prier mais pas biso to évoluer té il y a des solutions to nous apporter ceux qui ont prié to prier ndengeni non ceux qui ont prié to prier ndengeni parce que les gens prient to roule comme prier na Congo les gens prient donc je sais pas bon vu qu'il y aura encore une journée autour solo là nga la pesimbote na batunyo so batulanda biso na pesimbote na le grand maître Turbis Ndebokolo na libotanya so hors des années place Bozali na pesimbote na maître Emmanuel na pesimbote na maître Edi et puis ba membre nyoso hors des années merci tondi bino botondi papa Eli to bendi suka merci ndenge tolobi ke tokokoba yango lisusu na lengaki na pesa botondi na bandeko nyoso balandi biso na esengo nyoso nde tokomeli bino na bandako. Merci Nandeko Soni oya bengisi biso na kozanga te kopesa mbote na motambusi ya communauté oyo esika nga nazo sala to esika naza moko ya bakambi oyo ezali l'apôtre Cephas Mantuidi Mamona oyo azotambusa aza représentant légal ya communauté mission évangile pour Christ oyo ezwami na masina Petro Congo mbote mingi shalom de la part du Seigneur matondo mingi bopesa balokolia mondele ba numéro de téléphone na bino sur bakamata bino na mwa lombango penza. Ok, numéro ezali 049 21 654 049 21 654. Ok, numéro ezali 0421 32 52 688 081 32 52 688. Totondi bino botondi bakulutu na ngai ezalaki esengola ngai ko eba ete bozalaki ebele ote ama itando bino natina bwali bongo manaka moye guerre de religion tokutani pona mbala sima botondi mingi elongo na kulutu na ngai bokulaka ipayo kwanda biso kuna na kati ya Mobanse na Kinkole elongo la Madada to bozolite kulutu kisha bonga ibukulusu ya Ansela to pe peser ya solo ya mboka na biso boni bolite ndeko na ngai maleo po nini te to kaboli mawa elongo na libota musiambu
Musiambamu Masala et bon papa Jean Mbamu Musiambanu Masala oyo atika kibiso uta mokolo ya tuku mbena mitanto le 25 le kaki nzoto ina ndoko malili kasi bolali ekozala bongo mokolo ya mitano to pe le 5 juin pe bokunda mikosa bongo le 6 juin to kosanga te kotalisa biso na bino moko ya libota la biso pe moko ya bayi mobanse mobimba pe bateke umbuiso tokaboli mawa elongo na bino bakulutu tokutaka mbala sima kopa Albert to bosani bino pete lokola bozali bongo mike bozali penza mike kwa ndabiso to bopesi mbote ndeko balista ndeko ipaya epa na kibiso epa ne pa ndeko matebe Isha maestro azaki azela masini pour la commission de katanda ko labino na bonongi pe lisungimi bongo ya kerene ekamba tika kimia ya mokolo mokili engelonte ya mabota na biso pe na bino